Bana ya komini ya Limete botu na ngai ninyo bo Limete na bino ezonga ndenge toyebaka yango kala yaya ndimela ngai ke botala mutu oyo azana vision ya ko changer Limete tope kozongisa Limete oyo batu bayebaka kala yeyo Jérémy Fumvulu bakisela kaye le petit béton oyo azali bongo président ya fondation Jérémy Fumvulu azali bongo candidat député provincial na commune ya Limete numéro 58 boye bapibo kangake mokola jeudi 14 décembre 2023 yaya elongo na équipe na ye bakitaki na quartier Pakajuma yaya aza kosala bongo campagne porte par porte kaka ndenge bozali komona abandi koya kokota na bamapangu pe kosolola bamama na ye bayaya baleki pe bakamarade na ye ya kolakisa bango ke botala oyo bokoki kopesa confiance pe ya kovote mwana na bino ya ndaku numéro 58 na élection oyo toko vote mokola mercredi 20 décembre 2023 abandi kokota porte par porte aza kopesa bongo ba flyers na ye po bato bazala na numéro na ye botala ndeti awa akoti asololi abimi e bongo tango aleki awa boyoka ndenge bamamba zoloba bamère toza nsima na yo tokotika yo te honorable umela nzambake na yo liboso okokende liboso akokende vote tous numéro 58 mikolo bana eloko te bana mikende baosala makambo tobedie akontinue inde akoti na lopango oyo akuti bapapa na ye aza kosola bango pe apesi bango batraki azalaki bongo accompagné na candidat ya conseiller municipal Ndeko Dan oyo bazalaki na ye kotambola porte par porte nde baye koya na wenze ya Pakajuma bakoti na wenze ya Pakajuma botala ndenge aza kokabola bamama bilenge oyo bazalaki awa basepelaki na ndenge ya kosakana te kolongwa wenze nde toye kobima awa na rai esika oyo boyebi Pakajuma ezalaka yaya botala ndenge aza kokabola batrak na ye mpona koyebisa population ke bobosana te mokola mercredi 20 décembre mutu oyo bokoki kosala confiance yeyo candidat numéro 58 na provincial la commune ya Limete le petit béton Jérémy Fumvulu oyo aza toujours déterminé pona ko changer image ya commune ya Limete na ndenga kosakana te kolongwa nde tokitaki bongo inde awa na quartier Mombele esika nini ayambamaki epa ya bamama na ye oyo basalaka mombungu ya makala misusu pe batekaka kwanga na yango aprometaki bango ke ye akopesa mbongo te okozwa mbongo okolia okolata t-shirt lobby baby susi na ye ezali ke kobakisa implice na mombongo ya bamama nde amemelaki bango basaki ya kimpuka oyo basalelaka kwanga pena basaki ya makala basepelaki na ndenge ya kosakana te bamama batondisamaki na esengo ya komona oya bango le petit béton Jérémy Fumvulu candidat numéro 58 na commune ya Limete bosala ye confiance bana Limete tout bobosa na numéro OT 58 na ndenga kosakana te bamama oyo baresevaki biloko boyoka ndenge basololaki na mikro na biso na bakise pa honorable Jérémy na ndimeli merci biso bamama bakise biso mwa mokoko na biso tosepeli kopona kaka numéro 58 ata bazwi 100 ya kozala 101 ifo aplekata nango po topesi ye nzambe merci nasepeli ndenge papa Jérémy apesi biso mombo
mbongo oteka nzambe apesa makasi mpo abakisa to mbongo mosusu nzambe apambola ye nasepeli mingi nakoma papa Jérémie ndenge apesi nga fond nazalaki na fond te nazwi fond ya koteka nasepeli nzambe ndenge asali kaka baake mpe kaka liboso mosapi wana nalakisi ye yango nakaka ake liboso ake mpo nasepeli mingi Yemoko, le petit béton, Jérémie Fumvulu, soif de servir commune à Yalimete, Yepe, Azangaki Malobate, Abakisaki Boye. Tu as qui kotala ba maman na biso pour relaxer bino na keno a biso to tambola, tozo sensibiliser na ba maman o toza na ba na kati ya fondation na biso et tozo ko sala campagne na biso oyo fondation etindi biso to postuler na députation provinciale la Limete toza numéro 58. Les lots tu as qui remettre symboliquement besoin au ba maman basengaki biso oyo bango basalaka o biso tokabaka mbongo te ba maman basengaki baza ba maman basala mbongo batekaka makala batekaka pe kwanga nde toyelaki bango makala na bango na kwanga na bango po permettre bango basala nini ba continuer mbongo na bango oyo basalaka na osenga na bana nyonso ya Limete basala nga confiance na mapona mio tokei Limete na biso ya kala eza Limete ya lelo te ngai naza mwana Limete tolingi tozongisa Limete na biso ya kala ekoma ya sika lelo nasengi bana nyonso ya Limete le 20 décembre bakende ko voter numéro 58 Jérémie Fumvulu la députation provinciale pona commune na biso ya Limete pe ba voter numéro 20 le président na biso Fati Beto mwana ya Limete pe kaka na kati na biso toza pe na conseiller municipal na biso numéro 681 Ndeko Dan ya mwana sengi bana nyonso Limete bapesa biso chance Limete eza ya bana Limete kotika la kaka ya bana ya Limete. Oui, mutu aboye na commune Limete bazami balemi satute azakaka Yemoko Jérémie Fumvulu le petit béton président ya fondation Jérémie Fumvulu FGF Oyo aza toujours déterminé aza kosenga na population nyo surtout ya commune Limete bosala ye confiance mokola mercredi 20 décembre 2023 na ba irle na bino numéro ya ko voter ezakaka 58 et bongo côté ya présidence balobi Félix Antoine Tshisekedi Chilombo le président du second avènement l'âge testament accompli candidat numéro 20 Oyo bana Congo nyo surtout bayebi tant ozo voté numéro 20, kanisa pe na provincial la commune Limete, numéro 58, Jérémie Fumvulu, véritable papa social, oyo, afa dakana batu, alia kana batu, akabola kana batu. Kidimie, eokani! Alia